Merci mingi Mama Rosalie pour na couper sangai maloba. Bandeko babolingo ba diaspora congolaise tozali koyebisa na bino ete ebongi malamu moto na moto asa l'examen de conscience na lit oyo bato bazali koloba ete tozali kosala lit ya ba aveugle oyo ndenge tolobaka ete tomona nanu te esika aveugle azali kokumba moninga na ye aveugle po ete soki esala bongo bango mibale bakokende kokweya na libulu nde eloko oyo tozali komona epai ya bakon mbata bazali kosala lit moko ya baaveugle oyo ndenge ezali ete ngai aveugle mpe nazali kosenga na aveugle mosusu lakisa ngai nzela oyo neti aveugle kumba ngai aveugle suka bakokweya na libulu bandeko tokoyebisa bino eloko moko tango mosusu bozali kokanisa ete biso bajournaliste ya radio Zoom El1000 tozali koya awa mpona kokreye baproblème te mais tozali koyebisa bino bamakambo ezali ya solo bandeko lelo bato mosusu bazali koloba ete non biso tozali kolinga kokritike papa Etienne Tshisekedi tozali kokritike papa Etienne Tshisekedi te mais tozali koloba nde vérité réalité ya makambo ndenge ezali parce que ye moko papa Etienne Tshisekedi alobaki nini te biso ba congolais il faut tozala na changement ya mentalité alors makambo biso tozali koloba ezali po ete biso pe ba congolais to prendre conscience po ete to landa kaka changement ya mentalité bandeko tango tozalaki na moment ya dictature na tango ya ex Zaire totikalanga komona ta image moko ya mabete na likambo ya papa Etienne Tshisekedi bino bomoni place biso ba congolais to na tango wana ex Zaire tolobaki ete mokeba na papa Etienne Tshisekedi si biso nyonso tozalaki kobetela ye maboko no tozalaki bafanatike na ye mais lelo oyo bandeko ezali congolais te po te soki ezalaki congolais bacongolais tolingaki toloba te bacongolais bakeyita mosusu kosala bamakambo na bango mpo bakosele makambo bandeko lelo babelge bakomi kobimisa baimage à l'appui alors yo ndeko pourquoi olingi kaka kofaire innocente papa Etienne Tshisekedi aza na responsabilité na ye na makambo esalama na kati na mboka na biso pourquoi bolingi kondima yango te bolingi kaka kozwa ke kopakola bato mosusu makila na nzoto alors que bato mpe baza na makila na maboko bolingi kotala bango te mpo na nini po ete ye nazali na kombo ya papa Etienne Tshisekedi non ye moko apesaki biso idéologie alobi ete biso bacongolais il faut tozala na changement ya mentalité alors soki alobi tozala na changement ya mentalité tokota na masuwa oyo changement ya mentalité ebongo moto apesi conseil soki tomoni ete vérité moko elakisami eke ye moko azalaki na mbeba et pourquoi peu à peu tokoyebisa ye pa kota na kati na masuwa oyo ya changement ya mentalité bandeko boyebisa biso nanu tozala nanu logique po ete toye komona sikoyo mboka na biso na soko ezali kokufa po ete eza kokufa po ete makambo mosusu tozali kokangela miso na oyo tokoki kokangela te parce que lelo bato mosusu oyo bazali kobima bavictime okomona otango mosusu balobi mutu boye kolabo marque ntango mosusu kolabo otango mosusu bato ya Zoom El1000 bakolabo boza kolobaloba bamakambo oui toboyi te bolatisi biso lelo kazaka ya kikolabo na makasi même bolatisi biso yango mais soki lelo vérité ebandi komonana ke bato oyo bazala baparticipaki ke mpo mboka na biso ezala na kati na baproblème ke bato baparticipaki na bameurtre babandi kolakisa bango mpo na nini yo ndeko okoya kotelema mpo oloba ete te boloba mpo na papa Etienne Tshisekedi te papa Etienne Tshisekedi non il faut koloba likambo ndenge ezali totya A na place na yango B na place na yango kolinga tozwa B otyango na place ya A otyango na place ya B
bino lelo boza koloba ete po couvrir kaka mabe ya papa Etienne Tshisekedi ke mokili lobela yango te bandeko boyebi batu combien ba congolais ba kufi kaka pona makambo ya papa Etienne Tshisekedi na Congo wana pona makambo ya IDPS ondenga zalaki ke azako bimisa batu na nzela o ville morte ba makambo be boyebi batu combien ba kufi kaka na makambo ya zaki ko sala sala mais lelo oyo tala ba réalité ya ba makambo ndenge to komi ko mona na ba image ezako tuté ba les ont dit mais na ba image nzoka de yende mta sala ki apesa ki signature accord po ete ba kende ko pendre ba kimba po ete na tango na to ebe ka ga Mobutu apesi accord mais mutu signé ki po ete exécution ne sala mana côté ya Pongabi ezalaki papa Etienne Tshisekedi. Alors il y a le but Kazali défenseur ya ba peuple congolais. Alors na tango Mobutu alobaki ete zoki décision le but bato balingi basala boyepo na mboka. Azu décision bi faut ba boma bango. Yem tazaki défenseur ya peuple. Pona nini alobaki teke non, étant que ngai ndenge nazali ko défendre mboka na ngana ba peuple. Bato bazaka même na famille na bango bazana bana na bango ko tika la ba orphelin na koki ko signer papier ote to joa bango ta to garder bango ta na prison. Mais à signer. Et puis batouana baké ba bomi bango, ba journaliste belge ba ye baza retourna epé ba mituna, aza même ko défendre cause. Alors boye bisabiso, wana nde ma poste lié. Bandeko. Bato belé, oyo ba kufi kaka na makambo ya IDPS wana, surtout na tango ya deuxième république. Bato belé ba kufi, même ba membre ya IDPS, ba misusu ba perdre ba vie na bango. Mais to monana mukolo moko te nazali koloba yango solo ngai papa Roger to monana mukolo moko te o papa Etienne Tshisekedi dans le bique bon lelo to kolinga ete to sala ta réunion moko ya munene to ko inviter batu nyosu oyo ba perda bandeko na bango na kati ya ba manifestation ya IDPS pona commémorer ba mémoire ya batu wana to remercier pe bandeko wana nyosu po ete ba bundaka na ngai ba bundaki na biso elongo na kati ya IDPS. Mais papa Etienne Tshisekedi, à ça là qu'on dirait que mutu moko congolais mon côté atangisa makila pour na makambu ya parti na yewana IDPS. Boza bomona. On ndenge ba lobaka ete merci ba pesa na mbwa. Il faut que lobaka makambu vérité bandeko. Yenta na makambu Arma Tungulu. Akimi mbangu pona kokende ko lakisa ete yenda zali mutu ya mawa. Pe ko lakisa ete mutu soka sali mabe. Jamais ba ko sala po boma ye. Oui. Ezali malamu ndengo lobi mais ebongo bato ba kimba bino bolobi ete ba soupçon ko balobi ba sala ki soki mabe mais pona nini otaki signature po ba boma bango liwa ya ba kimba wana nde sala yo somo te kaka ya Arma Tungulu nde siko esali papa Etienne Tshisekedi somo pona ko ya liboso kamera pona koloba ete ah non mwana ya mboka azali na droit na soka lobi mabe za te ke po ba boma alors que pona nini apesa ki signature po ba boma ba kimba ba peuple congolais tala totika kolatisa bato mosusu na Congo bakazaka ya basantu yango na mboka na biso ezali kokufa toza koyebisa bino makambo tozali bato ya maboma te biso mpe ndenge tozali awa toza baparfait te tozali mpe na mabe na biso tozali bato mabe mais sikoyo nde toye kotala nanu tobanda nanu kotala na balider oyo ke balingaka kolatisa bango bakazaka ya basantu mpona koloba ete ya bango nde boye après nzoka nde ba leader wana ba peuple bazali ko kufa kaka na makambu na bango bandeko. Après avoir bateau ba kufi belé oh que yemo papa Etienne Tshisekedi aza ko se rendre compte na yango te na Congo. Oyo batu ba bandeka ko bunda pona ye. Atikala pe jamais ko commémorer ata réunion moko ya munene pona ba sala pona batu wana. Atikala ko sala yango jamais. Wana nazali ko yebisa bino ezala te bo o inepesa na Kinshasa ba convoquer réunion mo ya bato nyosu bandeko na bango bakufaki mpona basalaka ba marche na tango ya Mobutu banini ba ya na nini jamais tikala ko sala yango mpona ye bato wana lokola bakufa na bango mais ezali mpona ko yebisa bino indirectement tozali ko zongela yango susu ndeko soki bandoki mibale basi balia musuni ya mutu na nzungu moko ata bandoki na mibale baswani oya kena kwena ye soki likambo ezali be bazali ko swa na ndeko yo moto ogoya na pembeni po loba ete anga na koteli ndoki oyo tango ata bazali ko swa
yo nde toko banda ko bima victime mais sekele ya kati ya makambo bazali ko swanela bango moko bayebi yango o makambo ya Mobutu na Tshisekedi ndenge banda ko zala bandeko mais il faut même tuna atako tolobi toza bazoba même bato ya maile vanda raisonner bino bosi mo mona kaka papa de Etienne Tshisekedi o banda ko loba ete il faut to combattre Mobutu, il faut Mobutu longwa occasion ko mona na kutu bato banda ko combattre Mobutu faible ba rebelle bazako ya po bazwa mboka eloko nini ezanga ete papa Tshisekedi abi bon nake nakuta na ba rebelle onga pe na poser ba condition nga po to lukande to travailler pour na mboka a préférer kutuke alanda Mobutu po te Mobutu apesa poste premier ministre pour Mobutu azonga alors que yé mboka na maloba na ebande ko bofungola matoi amane ko loba ete tant que Mobutu azala na pouvoir na Congo rien est ko marcher mais akimaki sou kuna mbangu po nini po ba pesa poste ya premier ministre azonga yé bité que son azongi poste premier ministre ba peuple congolais tout est sur logique à makam soki siko ezala ke ba pesa ke poste ya premier ministre ba yeba tie et ça ni siko pe ke Mobutu tam susu bien makambo ngo esimbi article na bokonzi donc le baïte pour na papa Etienne Tshisekedi alingaki siko Mobutu article na Congo peuple congolais continue kaka na souffrance ozaki nango bande ko il faut qu'on raisonner bo pesa ka makanisi musika nzamba sa fungoli biso mayele asa fungoli biso mabongo tozala kaka ba aveugle te tozala ba aveugle te aveuglement yango na déjà ko mema biso na ignorance please yango na moni na bato yo ndenge lelo na poto awa ya ba pare koyo bakomi ko lia bino mbongo likolo ya biloko misatu ndenge mama ozali auti koloba bazali ko lia bato mbongo indirectement na nzela ya ba radio na bango na likolo ya lisolo ya 8 millions de morts ba femme violée na Joseph Kabila Rwanda tala biloko misatu wana ndeza ko ngindisa bango eza ko futa kutu kitoko koleka ba chèque o ndenge ba chèque la babanda ko beta mais sikoyo ye biloko misatu wana oyo bangwanda na bato na bango ya pareko na ba radio buka lokuta nde bazali kongindela mais ba peuple congolais nanu bo fungwa mite mukolo boko fungwa ma boko ya koyeba vérité yango boko simba mutu me kozala trop tard na yango na tango oyo vraiment na kosenga papa Botamba kuna na côté ya régie o mekana nuko tiela biso lo yembo moko po ete tomeka kopema nano mwa moke pe nsima tozongela masolo na biso loyembo s'il vous plaît papa Botamba.